akolia nguba akolia mbuma nazoyebisa yo monsieur Barnabé awa kati na biso tolia banguba ndezo tolia balèvement ndezo tokatana makolo ndezo tokufa biso ndezo baporte disparu ndezo. Changer de nuit, il y a policier. Pour changer, nous identifier vrai ou faux. Pour changer, il y a cao. Comme on a un an, au vent wapi, à les autres tenir assis. Il y a modèle moussous, sur la rouge, là, tu sais, bango. Changer modèle à tenir. Il y a Chikata. Au moins, Chikata n'est pas là. Bataille net recommandé à 100 mètres. Changer. Moura a tenu à rouge one. L'homme l'a comme à tabac merci beaucoup. Naebi ke basiba yebi soli kamboana parce que au Bengisi ba général nyonso ata mobutu bazana Kinshasa. Bara moto zaki Kinshasa. Général munena zaki Kinshasa. Général Zimbi azana Kinshasa. Général Kala ngana sotanga kutanga. Général Kifo azana Kinshasa. Ata sa profi mafu azana Kinshasa. Kisempia mulimo ezali bravo. Baye sikoyo ko réarmer armée na bango. Bravo. Merci beaucoup. Awa tozo senga bino mukwantombolo yoka biso. Na jo cité boye. Polémique est qui monde mobimba. Pourquoi Gilles a parlé de la nation T? Tokondi Mangote, bazo menacer le CG Kabouya. Ba parlementaire debout, ba président. Menace ya consacrateur. Nazo lo baboye. Nazo yebisa bino boyo kanga bien. Faute nanga mo. Nakende ki lubingi nanga mo. Batindi mutuka ya Pasteur Gili. Eke koluka nga na ndako. Mwata bengi nga ya lobi. Baye koluka yo aokende parler de la nation. Comme on a 39e, devant Batunyonso, on a 39e, le nom. Na kenda kité parce que Nazaraki na Kop Nangai. Na kenda Kolukachi partout. Alors, le Kop Nangai est côté Moussoussou. Na kenda kité. Bon, c'est la polémique kité. Pas président parlement. Bon, profiter. Tout le président parlement. Nous sommes derrière J.C. Mwamba, le coordonnateur. Tozali na vice président Neville. Ngapé na coordonnateur chargé à stratégie, 3e coordonnateur. Et c'est Sengote. Ah, il est le coordonnateur chargé de communication. Et c'est Sengote. Ba réaliser Makamunyon Sokitoko, le secrétaire c'est Gustave Lutumba. Gustave, ouais, Tchang. Makamunyon c'est ça qui toque. Ce qui est aux Alakité, Augustin Kaboué, mon abou d'Alobaki, n'a pas la réunion restreinte. Ce qui est restreinte, c'est-à-dire qu'il y a un mouké, vrai ou faux? Donc, ça, il y a encore te trouver, te fusionner, Batou. Nga na Zalaki cordon, les gens ont commis cordon à Katina Bango, va fusionner. Hier, a commis cordon à Katina Bango, va fusionner. Si vous avez un second, Tikala na Koloba, Tikala na Yokakandengoana. On va notamment la chemise de Toboka. Merci beaucoup. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Le parlementaire debout, viva! 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 Viva!
Tolobi Boye. Donc, on a un message parce que nous sommes leaders. Et ça, bon côté. Avant de côté en actualité, nous sommes tous bandana Yanda. Et ça, bon côté. Et Bengamina, combattante, mais combattant, nous sommes à 14h sur invitation à notre secrétaire général Augustin Kabouya. La bande à Montali dans les réseaux sociaux. Moi, Moutoumoko Boye, soi-disant, Kadogo, Oyo accueilli au-delà. Oyo, ba français, baloba, trop parler, peut tuer. Le Kolaya Lobike, ce qui président Kokite a démissionné, a proposé la sénateur. Oyo, a proposé taper na mabuku ya mboka na biso, mais ce qui a Kokite, a démissionné, journaliste a dit que wana président Kokiko sala ngote. Mais il y a un journaliste qui a Kolia Nguba. Akolia Mbuma Nazoye Bisayo Mese Barnabé Awo Kati Nabiso Tolia Banguba en désordre Tolia Balèvement en désordre Tokatana Makolo en désordre Tokukomis en désordre La portée disparue en désordre. Et je vous rappelle quelque chose. Avant votre arrivée, il y avait les tout-puissants qui aura plus jamais en Afrique. C'était Maréchal Mobutu Sese Seko. Il avait une armée, pas comme toutes les autres armées en Afrique. Demandez l'histoire. L'opération de Banda au Tchad. Les Congo, nous avons formé l'Angola. Nous avons formé le Rwanda, Burundi. Tous les pays qui nous entourent sont venus prendre leur formation ici, même les Américains à Kotakoi. Mais Mobutu que tu vois là, nous les parlementaires debout, nous lui avons fait fuir ces pays. Mais Mobutu disait, ma tête je le vendrai cher, alors trop cher. N'oublie pas ça. Vous dites que vous êtes Kadogo, vous êtes venu avec des bottes de pluie. En marchant dans Zope Sabino Maï, nous autres coups à Malonga, vous avez qui n'angoté. Surtout. Après avoir commettre une grosse erreur, notre frère mentor a ébissé 5 factures. Bino Bakadogo, tel que vous n'avez pas étudié, parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'université ou vous avez Zamba, vous avez ébissé à 5 factures, à Santetaki. Mais à l'obaki que la guerre sera longue et populaire. Naba tubayaka ko compliqué yé. Tout na sort na bango, soko ebi kamunde l'été. Oyo bozana yé, bolobi ke likolo koinda. Ok, je vous dis qu'un peuple en colère c'est de plus que la bombe atomique. Yoko kokaï de pes. Kadogo. Yoko kokaï de pes. Okokokaï de pes. Moussa le père était ici. Qui pouvait sortir ici au Congo sur la route? Mais l'île de pes Tobima. Totambola, Batubazo contre la banda. Bino Bakadogo, Okokabi sauté. Comme on se prendre en charge, on a coéliminé le chef de l'État. Nous appelons tous les services de renseignement et d'enquête militaire de vous chercher. Et d'ailleurs, ce n'est même pas à moi de vous le dire. C'est votre rôle. Ce monsieur, il est allé au-delà. Mais avant au Salayango, vous devez marcher sur les cadavres à tous les Congolais. Voilà. Et ce jour-là, il y aura même le pire que la communauté internationale ne pourra même intervenir. Ça, je vous l'ai dit. Le Congo n'est pas le Rwanda, n'est pas le Burundi. Demande l'histoire des Congo. C'est ici que les Congolais, qu'on croyait qu'un peuple naïf, un certain Congolais avait ravi le paix des rois Baudouin. Ne joue pas. C'est ici, il y a eu un Arma Tungoul qui a pris une pierre. Attention avec les Congolais. Kadogo, ne vous y trompez pas des cibles. Ne vous y trompez pas des cibles. L'excès de parler trop aux médias. Tu te crois arrivé, mais tu n'es pas encore arrivé. Amen. Mais attendez le discours du chef de l'État. C'est là où tu comprendras beaucoup de choses. Nous vous disons bonne chance. Marchez avec les 1500 soldats que vous avez. Nous sommes aussi des soldats de la République démocratique du Congo. Ok, je dis, je vous remercie.
Viva. Nazobenga procureur général Yamboka. Parce que trop c'est trop. État de droit et la libertinage. Comment mon média a un message contre le chef de l'État. Mais numéro 1, il y a un Azawa, procureur général Azawa, Papa Gilbert, ministre intérieur, ministre de la Justice, Bozawat, Moussala Nabila Sani, Soko Bosoko Kamakambuta, il fallait pas démissionnaire. Chef de l'État, Assalini, Anome Batou Moussoussou, Wabakou Koson Mokozamboka, Bishop peuple congolais, tous derrière chef de l'État. Parce que Toko Konima, Batou Moko Ba Rwandais, Wabautina Kacha, Ya Rwanda, Baba Nakusana chef de l'État, Manamboka, Idapes Viva, Gaïna Elona Kanda. Nalali bien tangu na yokaki mokonza mboka basaka na ye et puis journaliste wana nakacha media azo utiliser buzoba nakacha media tozana ba journaliste te nakacha Congo ba animateur ah ouais ba journaliste te basala formation wa dana yango na zo ebisa binoke cher combattant tozala motivé tozala derrière chef de l'État Congo ezamboka na biso Congo ezamboka ba Rwandais te il fallait tout me prendre en charge Waya Kosakana, Pinanzo, tout Mabango, tous c'est le chef de l'État là-bas. Tant qu'on le chef de l'État, on y a son Pegaso Toebina, donc tout Mabango, parce que Bango va sakani trop, c'est trop. Donc on y matin na Kacha Congo, Batumoko Bauta, na Kacha Rwanda, Bayena Mboka na Biso, Kabila Yaki na Kacha Congo, Topesi Mai, Topesi Fufu, Topesi Biloko Nyoso, Asakina Manda Fute, Abimimso Manda, Akomoko Sakana Moko. Il de peste vivre. Nazo Bisabinoke, on est sur un message fort. On a lancé pour la contre FCC. FCC que FCC que on a dit que Bissot est un peuple congolais. 80 millions d'habitants na kata RDC. Bino, Bino Banda kuna Bino, Nabana na Bino Basna Bino. Boyebi ke turu woyo. Woya Kosakana, Ata Shadari, Ata Kabila. Nazo lancé message. Ce qui s'est payé, Basoya Kosokanga Kabila te. Mikolo woyo tokosala événement. Écoutez dans le monde, ce qui s'est payé, Basoya Kabila te. Je le comprends dans le jeu de Sabinoke. Tokanga Bila na Moboko. Kabila na Moboko. Ce qui s'est payé, Basoya te. Banamba Lindia na kwa na batombo na Moboko. Il fallait que ça la mange. Parce qu'à bientôt, aux personnes, toi, Ibinda, Tokotumba Bangwanda, Moko et Zamboko Barwanda, Libre descend, on s'en fout qu'on fout en moitié. Les gens sont liés inconscients. Nous sommes trouvés dans le monde normal. Il doit pas se vivre. Quand on a vu ce binoque, mon toit est ignorant sur côté le chef de l'État. Bisson nous autres naïe. Bisson nous autres pour la bango, la bamba, la banda ou la bango. On a le Bande konangai États-Unis batunaki ngai pasteur Mukuna balobi ozo sunga ete biso pe tozana eloko kosunga moto te bino nde bosungaka biso pesa numéro na yo ozana numéro pesa numéro na ngai eza bana poto topesi bino longwenya topesi bino babonjour ebele bino bolandaka biso bisika nyonso mais numéro na biso eza plus 289 59 40 Merci beaucoup. Vous allez la maîtrise. Côté plus on a dit. Yo tchaka 89 59 41 005. Nazo répété 89 0 89 59 41 005 na suka pona lelo na pesibino longwenya
Ok, merci beaucoup maman Brigitte Mwanzaka Béa. Merci beaucoup na maman Rachel na Belgique. Merci beaucoup na maman Clarisse. Oyebisa ingai to sunga mukuna. Bilende boko sunga ye. Na numéro na ngai 081 57 24 609. Soki bo pesi quelque chose et ko koma. Merci beaucoup. Dieu merci Robini. Merci. IDP c'est viva. On va taper ça biso vivelo na mamboza kitoko. Tango omona lokola papa oya zoba munene. Lokola bil kikaya kalubi. Kalubi. Soki yo benga na alphabet na ngo imbake boko buka na mi. Papa azo comprendre ete Kabila azali soso ya bona parce que Fatia a tellement décidé Fatia beti loboko na mesa papa nazo ebisa yo so bomo na ngolo ko na masano kala mingi te ba ebisi bino ili lukama mutalobi bazo kanga mboka kala mingi te to ona kasa ko luka tata moko mandefu l'homme le plus salité du monde atika mandefu apa ko la poudre ta onda ba ko sala yo umukama combattant d'élite na ebisi yo zala serein lobi na ko ebisa yo lobby o tobengaka ale atundu hein bomonaki lobby azalaki kuluwe na kinke mulumba bao balandaki to Congo shoki tundu lo balandaki kuluwe oyo tobengaka na ndeko na biso tobengi kinke mulumba papa na ebisi bino bato ya FCC baza bandoki minene pe mboko zo kende oyo tobengaka na tout droit bango balinga me bango na sens unique. Il faut comprendre bato wana tobenga bango ba professeur nzoka baza bazoba mine lizengi président la yebi kamona loba tokutanaki na général moko a expliqué biso lobi bato na ko banga bango te baza bazoba mine na tangi na bango ba utu ko doubler kutu mikolo alobi na remis de brevet oya ba généraux bazuite alobi kutu combattant lo bona lo baté kutu ndeko nanga zoba munene a échoué a bien échoué na classe a bien l'échec nanga o bimi l'échec alakisi biso na ba document alobi bato oyo bazoba minene koleki bango na mayele alobi bango soto eka na salle bango msao babengi nga pa chéri ya bimi bazokima intérieur bakima kuna intérieur kombata ko banga bango te na sepeli oyo tobenga na kinke mulumba na atso ndemo lobi ete IDP ezali palu alobi ta makambo sai na palu lelo palu eko kotombola ta loboko te kinzenga me yunga na tata me yunga ne papuka mikeso kwa na vesi mais lelo oyo tobengaka palu ekenda alobi na IDP bokomeka la base solide libendamo okuta Gilles azoloba lokola aza na char de combat. IDP c'est vivant. IDP c'est vivant. Mais bota la mamwika. Tala mama mwika peut-être oyebi yete. Mama mwika. Parachutiste. Na okitela yo na mutu samba. Mamwika. Naza chante. Na ba propos de plusieurs. Merci. IDP c'est vivant. Combattant d'élite oyebi yo zala serein. Soutenir Fachi par rapport à nini. Nazo biso mwana mboka ya kilobi. Papa, mwana mboka ya kilobi. Parce que na ebisi mboka oyo ezali mboka ya bako. Papa, awa to ebisi ki Fachi ya ka lomba mubeta bortole. Asa déjà wa papa le na loba wa. C'est de yao. Papa na ebisi te lobi te. Talala lelo na poko o mona bana mai ba okitao. Déploiement au Salem en ville à Kinshasa. Plus de 5 pays. Batindi ba élément combattant. Papa n'a pas partir le logo que la mission parlait.